Amel Bota, Amen Bananzambe, Amen Banalilo Bananzambe, Ba Basambela, Ba Opi Basambela Te, Bison Susa Bananzambe, monde entier, Kola Saïla Bino, et si quand nous sommes dans émission Oyo Ezali Connaissance, émission Ezali Knowledge, la Névalubi Connaissance en anglais, Nzamba Saïla Morona Moko, en tout cas, Kola Pesa Bino, Lissoso Boyebi, La Pesa Bino Molende, Yakola Nara émission, Peko. Comporter quand même une chose de plus na kati ya vie pe bomo ya moko na moko ninga okene mulai ezate ngai mona zali molobi na bino mosakoli Chris to na mkose mose Chris et ici allons notre émission na yambi mopaya abengami na kombo ya Mose Yves. Amen Mose Yves. Amen. Boni Malamu na ngolo nzambe tomona lisusu nzamba pesi ngolo. Amen kwa za lokumu en tout cas Mose Yves avato kota na sujet na biso na bimingi baza déjà na nzala ya koyeba eloko nini parce ndeko na ministre komi we mutu so monyo ka na émission avec Mose Yves na connaissance alors avant to kota na na connaissance na ba émission oyo o biso to uto sala ba kamite réaction na eza ndenge tango o mi mona na ba connaissance ozo développer Réaction ezaka nzamba sunga parce que connaissance c'est bikisaka. Réaction bato o bazolanda, je pense que bazo comprendre volonté nzambe place nzamba bazo guider biso pour que totambola na volonté na. Amen. Kola saïla moko na moko en tout cas bino uti yoka yango peut-être bolinga abumuna mais muto ya bimisa ba connaissance yimo na se santande ni alors question réponse yanwana kola saïla moko na moko mwinga okene mulaiza te premièrement to pesi mbote na biso par l'homme de Dieu prophète Konde pour le Dominique na mama Safala alors Mose Yves le to yambio na kata plateau lisusu alors c'est génie no il biso to connaissance ni il biso lelo. Bon, premièrement, je pense que to solo là qui la dernière fois concernant Jardin d'Éden. Oui. Sujet Jardin d'Éden, à comprendre tes aussi la rareté. En tout cas. Donc, je pense tout continuer. Ils avaient prévu tout sur la par rapport à la mesure de l'homme et de l'ange. Oui. Mais on a préféré qui personnellement tout solo là concernant Adam na Ève ne babota ki bana Kayana Abel. Oui. Et puis bato bazomi tout dans la question Kaya kenai ko bala na mboka ya nord mais mboka ya wuti wapi parce que bazali kaka 4 mais na Bible komi bazali 4 mais siko Kaya tango asali lisumu asengi nzambe a protéger na lisumu asalaki oui. noki te bakoboma ye alors bato wana bautaki wapi. C'est ça un peu le sujet qui vraiment tout solo là. Oui, oui, et moi aussi je me rappelle nzambe alobaki na mutu nyonso oyo akota loboko na ye to akolinga lakela kaima be ye nzambe akolakela bango. Alors nzambe ando parler de qui alors ça sujet moko vraiment tellement intéressant na aussi plapé au mais quand développer on peut savoir ce connaissance par rapport à ngo avant au banda Mose Yves na aussi na nutunyo sozo azolanda émission oyo préparer déjà beaucoup na yo préparer stylo préparer bic préparer esika o comme va verser parce que Mose Yves titango alobaka titanga pesa connaissance pesa kaka boy ya pambate mais pesa ba verser beaucoup de kotala ba mission elikaki alors zala déjà prête to prêt pour na ozwa ba verser nyonso na connaissance o ekokita lelo na kati ya musakoli. Alors Mose Yves vraiment ou me ko expliquer biso elo ni salamaki. Bon, je pense que Nzambe a inspiré qui Moïse. Oui. Parce que avant Moïse, il y avait aussi Abraham. Abraham aza Koko, il y a Moïse. Ouais. Donc Koko liboso toko zwa exemple eza Adam. Donc Moïse aye ti ayaki, il y a aussi des autres qui sont venus. Ba Noé bayaki, ba Abraham baye, ba Isaac, ba Jacob. Alors Nzamba inspiré na Moïse a comme un livre à Genèse. Mais Moïse azalaki te tango Nzamba salaki création. Oui. Alors Moïse a commis selon l'inspiration divine où Nzamba a inspiré. C'est ce que Moïse a commis. Mais tant Moïse a commis
a commis livre à Genèse, a parlé dans Makambo et Salemaki dans jardin d'Éden. Alors, le peuple de Dieu va comprendre le mot très important. Va te belé bazan la question. Est-ce que Nzambe tango salaki jardin d'Éden, est-ce que ça va être mususu ailleurs? Parce que tozana Orient il y a Éden et puis tozana Est il y a Éden. Il y a deux choses que il faut comprendre. Il y a l'Orient de l'Éden, tozapena Est il y a Éden. Il y a Éden, oui. Est il y a Éden, babenyango Nord. Aujourd'hui, ceux qui ont le but de ça la recherche, ils ont les Afghanistan, qui est l'Est. D'accord? Mais l'Est, on est Utarawapi. Et puis, Orient, on a Salara Moutouna, jardin d'Éden. Il y avait aussi combien de jardins d'Éden? Oui. Donc, principalement, à cause de l'Isumu, tant l'homme a bimi dans le jardin d'Éden, Adam et Ève baye kobima. Kobima babimi, Nzambe apesi femme comme ya Ève. Donc, Ève est outil à partir de Adam. Donc, a commis mère, il y a être. Alors, ti baye kobima, baye kobota, bana mibale. Mais avant babima, Nzambe a maudisaka mabele. D'accord? Oui. Il y a maudire mabele. Tant babimi na jardin d'Éden, il y avait déjà la malédiction, il y a mabele, place baoutaki. Alors, mabele, place baoutaki, ce qui totali dans le livre Genèse. Bao bazan la Bible, bako vérifier, Genèse chapitre 3, verset 23. Moi, on me éclaircir peut-être pour la première fois dans l'émission. Tant bandeko batanga la Bible to comme belé na mukili. Bandeko ba Bible comme ba musulman, ba Bible comme ba religion belé. Alors Bible ni sengeli ba. Bakota la version il y a Louis II parce que la version encore au Ezolandela, l'écriture originale. Oui. Donc la version à Louis II. Merci. La version à Louis II bo fongola pona bolanda exactement ndenge mosakola zo pesa verset na maloba o ekomami exactement Louis II. Alors dans Genèse chapitre 3 verset 23, tant va commettre l'Isumu Nzamba lobi, il est écrit: ainsi l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâent la terre d'où ils avaient été tirés. Yawa bengani bango na jardin d'Éden, abi abengani bango bakende na terre bazalaki tiré pour na bakende ko cultiver terre. Donc il fallait bakende ko cultiver terre, ko labourer mabele. Oui. Mais mabele wana Nzambe si a maudisaka ngo. A maudire ngo à travers Adam na Ève. Tant babimi bana na bango mibale Caïn na Abel. Abel azalaki kosala bilanga. Oui. D'accord? Oui. Non, Caïn. Caïn bano sala bilanga. Oui. Mais Abel azalaki kosala nini? Kobokola bapate. Voilà. Donc, il y a deux choses au bananzambe il faut pas comprendre. Moko azo élaborer terre. Mais mususu azo bokola nini? Bibwele. Oui. Donc, il y a deux choses au nzambe a sala qui a pese bango caractéristiques. Mais pourquoi Nzambe andimaki libonza ya Abel que ya Caïn? Oui. C'est parce que libonza Caïn ezalaki déjà un problème à partir ya Adam. Tant Nzambe bimisi bango na jardin, Nzambe maudisaka sol. Mais Yahweh moko ebisi bango ba kende ko cultiver lisusu sol. Or sol ezalaka déjà maudit. Mabele ezalaka déjà maudit. Alors, tant que ko bima, motali boso oyo asimbaki mission wana ya mabele ezalaki Caïn. Caïn azwi nini ake ko élaborer mabele pour na pesa Nzambe le fruit de la terre. Or, mabele ezalaki déjà maudit. Wow. Sikoyo Abel ye par contre apesi Nzambe bibwele ebwele pour que ayeba ko se purifier. Pourquoi Nzambe azwaka andimaki nini libonza ya Abel? C'est parce que Abel a se souvena qui est pas na Nzambe. Atali est pas na Nzambe. Tiba bimaki na katikati ya jardin d'Éden.
moto azalaki sur na nourriture oyo abandaki kolia te. Parce que nourriture ezalaki na jardin d'Éden ezalaka nourriture ya matiti. Or matiti eza nourriture ya sol. Or le fait que moto alongwaka na kati ya nourriture nzambe apesaka ye oyo ezalaki kifale alia matiti, alors moto ntango akomettre péché, Adam na Eve bazwaki bilamba ya matiti balati yango mpona balakisa epai na nzambe ke nzambe tozaka toujours na nature okreaki biso. Oui, oui. Parce que ce total na Genèse chapitre 1 verset 29 à 30, rapidement na bandeko baza na Bible, Oui, oui. toromona ke nzambe apesaka bango comme nourriture matiti ezalaka mutu te na nyama na bandeke, tout ce qui respirait. Genèse chapitre 1 verset 29 à 30. Merci. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits. Ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, Nzambe apesa bango matiti. Oh, il fallait se nourrir. Oui. Na tout animal de la terre, na tout oiseau du ciel, na tout animal oiseau vivre sur la terre, babando lia matiti. So tant ba commettre l'isumu. L'isumu ba commetaki parce que ba lia ki arbre de la connaissance de cela qui déjà. Alors, le fait qu'on lia arbre na ba bebisaka semence ya mabele. Semence et bebaka. Semence, c'est la parole. Voilà. Donc, semence wana ya parole et bebaka. Bebaka, oui. Alors, Nzambe azalaka na blessure parce que semence et bebaki. Oui. Au lieu de comprendre, Nzambe aye kozwa susu bilamba lisusu ya po alatisi bango. Tokotanga na jeunesse. Donc, na lingo kota na profondeur ya péché originaire te. Mais tu reçois occasion ya kosolango. Amen. Na sujet mususu. Amen. Alors, dans Genèse chapitre 3, surtout comme il a verset 21, dans la Bible, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur est mis. Nzamba zu bilamba po. Baonzoko bango balataki bilamba nini? Yamatiti. Yamatiti, oui. Donc, Nzamba apesa bango mission ba cultiver mabele. Bazala ba cultivateur. Rôle ya liboso moto zaki a cultiver terre. Et moto il fallait cultiver mabele pour que aille ba ko nourrir banyama. Ya ngomoni Nzamba apesa moto responsabilité bi domine sur les animaux. Donc Adam azaki moto il fallait lier sa bibouele. Oui. À nourrir bango na kati ya jardin d'Éden. Alors, semence ya Nzambe et si kotaki ya apesa bango ba arbre bon à manger. Mais Moutengara za la cultivateur et ça Adam. C'est pourquoi ce que tokei lissus dans le livre il y a Jérémie 31. Jérémie 31. Au moment où Nzamba azo bande kolaksa prophète Jérémie ndenge apesaka muto ordre na niveau à jardin d'Éden. Mais à l'obéléon d'une manière spirituelle. Jérémie chapitre 31. Dans la Bible, Bozwa Bible, oui. Botala facilement. Jérémie 31, verset 28. Torotanga pour que Moutounion soit comprendre. Amen. Et comment mi-bon. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter. Donc pour construire, bâtir et pour planter. Donc Yahweh, souci na ezaki que Mouto a planté. Mouto a lona, azaki cultivateur. Ouais. Donc Adam azara déjà cultivateur. Mais tant que les soumé ko kota na katikati ya jardin d'Éden, tant ba simbi arbre ya connaissance, Nzamba ko constater atali abi les soumonde koti, ça veut dire que kufa est koti, mort est koti.
Alors nzamba yo comprendre que muta longwe na image oyo nzamba apesaki comme mission aza cultivateur pe atonga. Alors mutu akoti na rôle mususu. Or rôle ya Satan azali meurtrier. Donc aza mutu oyo azo détruire oyo abomi. Aza le premier meurtrier. Quand on parle de tant bazo le meurtre, hein, ça veut dire que lorsqu'il y a un meurtre, veut dire que obomi et que là mutu obomi eloko ezana bomoi. Bomoi, oui. Alors il y a déjà bengaki Satan azaki le premier meurtrier. Donc babomara mirite to nzetete. Donc ceux qui balobi que non osa condamné à mort, ça veut dire obomi quelque chose. Oui, oui. Alors Satan pas azaki na besoin de za ba meurtrier. C'est pourquoi tant toyo ko sala lisumu na katikati ya jardin d'Éden. Donc mutakimi pona lata bilamba matiti. Enfin que Alaksa pa nzambe qu'il montre à Dieu qu'il est innocent. Kaza toujours ko cultiver mabele. De nazaka na image wana. Aza toujours kana image ya kolata matiti ya ko cultiver sol. Oui, oui. Or mutabana ko cultiver sol te mutakoma ki pe meurtrier parce que au toucher na eloko eza na connaissance. O eza na molimo, je pense que oui. Ba bataki mission liboso ba ke no ko se renseigner ba comprendre. Vraiment, alors tant basali lisumu wana, oui. Alors péché ba kometa ki wana ba kimi balata bilamba ya matiti pona balakisa nzambe ki tozaka na kati ya sol ya ko cultiver nzamba yo tala bité. Bo sali eloko moko boye, bo toucher eloko moko boye parce que eloko o esali ke nzamba bimisa mutu na jardin d'Éden. C'est parce que muta touché ki na arbre o nzamba pekisaki. Oh. Donc muta longwe na domaine o nzamba pesaki pour na cultiver. Oui. Muta koti na domaine moko o nzamba lingaki te. Donc to changeaki une manière ya nourriture. D'accord? Oui. To salaki eloko moko boye oyo moi ko expliquer lelo ezate. Mais to comprendre. Donc tant muta yo bima nzamba esko a maudire sol. Abi donc ndebo sali boye na maudire sol mais yo Adam na kozongso na mabelo na kelaki yo pono kende ko cultiver mais okobanolia na pasi parce que sol ya liboso ezaki na pasité ezaki na simplicité. Alors tant ba bimisi ko na jardin d'Éden ba boti bana sko bana na mibale moko aza cultivateur sko mususu aza boko la banini bibwele. Donc azo laksa bolingo na bibwele parce que il y a premièrement la peau on nzamba latisaki bango na jardin d'Éden. Alors il laksa ke non ba kometaka eloko moko pour ke nzamba benga na bango alatisa bango po wana poso wana o alatisaki bango. Oui. Je pense que prochaine émission on va expliquer poso wana na nyamana o baboma. Mose otika biso de la ba pose belle mose. Okomi déjà nyonga mi balé déjà. Non, ils ont la Bible, na livre toujours à Jérémie. Mais je pense que bandeko bakotanga bako comprendre niamanini o babomaki. Anzoga. O ba touchaki na jardin d'Éden parce que mutako lia pomme te pour que nzamba bengana na Éden. Bon, tozela kasi Jean Mose. Alors tant babimi Adam Caïn sikoyo a joué rôle ya nani? A joué rôle ya papa nae. Oui. Donc rôle ya ko cultiver sol. Abel rôle na ye ezaki kobokola nini bibwele. Sko ekomi sikoyo temps oyo babandi kosala sacrifice. Donc le temps ya sacrifice et banaki na temps ya Caïn na Abel. Alors tant bakomi kosala sacrifice, Abel se souvenir que non, na lukana sacrifier niamo aliaka matiti. Parce que niamo aliaka matiti et pas ina nzambe aza pur. Mais biso toza sous pureté. Donc biso pas ina nzambe pour que toza la pure et Seigneur to sacrifier niama o azolia matiti parce que niamo azolia matiti atikali na nature nzamba créa kai. Or biso batu to changer forme ya nourriture. Lisumu ekoti tozolia lisusu matiti ne nzamba tikela biso na jardin d'Éden parce que nourriture ya mutu na jardin d'Éden ya bane ko se nourrir kaka na ba herbe verte et puis na ba fruits.
c'était la nourriture de Adam, la nourriture des animaux, la nourriture des oiseaux. Donc, ezalaka nourriture na bango. Oui, oui. Alors, tant que kobima, Abel s'est rappelé à l'obité. Na sacrifié pas un nzambe, ni à moi liara matiti pour que nazala pur. Parce que oiseau lia matiti aza pur, alors ceux qui l'a sacrifié nazala pur. Kaya, Yesu ko akeko sacrifié azui nini produit premier produit à mabele. Oui. Or mabele ezaki déjà maudit. Le fait que mabele ezalaki maudit, donc Nzambe pona accepter sacrifice wana ya Kain, abanda ko tala à partir ya fonction pe ya motema. Parce que tant qu'on cultiver terre na motema o mabe, c'est-à-dire ils soit pe nature ya nini ya mabe. Mabe, oui. Alors motema Kain ezalaki malamu te. Or déjà Adam déjà ba baby saki nzamba esi bango bozonga bokende ko cultiver de telle sorte que bo comprendre pas si oyo bo salinga nzambe. Oui. Parce que natikaki bino bozala ba cultivateur. Alors Kain tanga yoko pesa pa na nzambe, nzambe aye kondima libonza ya nani ya Abel, parce que Abel a se souvenaki que non, et Seigneur l'a sacrifié et bouele o azolia nini matiti o aza na nature pure. Mais Kain siko tango akiko zo premier fruit de la terre, mabele ezalaka maudit. Donc nzambe si a maudit ça mabele, siko condition ya mabele o pour que nzambe accepter libonza Kain, il fallait que d'abord Kain motema ne ezala malamu. Parce que oezo bima na sol na mabele eza produit moko eza pur. Alors ce que bimi yo oza cultivateur ozo cultiver sol na bolingo. Alors nzambe ngaki andima libonza Kain. Mais comme aboya ki libonza Kain atali bakoko no basali mabeka na mabele. Yo poye ozo produit de la terre pourquoi ça susu nini mabe. Oui, oui. Nde nzamba boyaki libonza Kain. Ya Kain, ouais. So tanga boyi libonza Kain, Kain sikoyo epesi ye kanda. Nzamba moni déjà mabe o ezalaki na Kain, na plan o Kain azalaki nango. Tandis que ndeko na ye akene ko pesa bibuele malgré que pono pesa bibuele fo sanini oboma. Mais atalaki ke non nzambe na sacrifier nyama oyo azolia matiti. Parce que nyamana za pur. Donc nga pena zala nini pur. Oui. Mais tant que Kain pesi au lieu à comprendre que ba papa na ye Adam déjà azaki cultivateur, il fallait cultiver sol mais comme déjà sol est bebaka donc malédiction na elanda ki Kain. Ye bakite. So, il fallait bongisa motema ne pour que nzamba accepter sikoyo libonza na ye. Oui, mais oui. comme motema ne zaki ya kobonga te ne nzamba ye ko accepter libonza ya Abel. Na ntango sikoyo bomi Abel. Koboma Abel aye koboma Abel, nzamba ye ko tala bi makambo esalemaka na Eden ezongi lisusu. Donc lisumu ya Eden elandi lisumu ya Eden o esalemaka na Eden parce que babomaki o atura liboso ezalaki poso ya nyama o ekutaki ezali na jardin. Oui. Parce que nyama ngo autaki wapi akufaki neni pour que nzamba zwa po alatisa bango. alatisa bango. Siko olie esuka wana ekomi sikoyo ya nini ya mutu. Siko muto ake koboma ezali oyo azalaki purifié à partir ya nini ya nyama. Oyo aleleki epai na nzambe nzambe azwaki libonza ya Kain. Yesko Kain abomi Abel. Abel autaki kobonzela nzambe nini nyama. Yeah. Nyama aliaka nini matiti. C'est pourquoi makila ya Abel ebandaki kolela. Parce que makila ya Abel ezalaki pur. Donc ekomi kolela epai na nzambe. Ne nzambe aye kotala lobi ne Kain aye kotala etumbu asali eleki munene. Etumba sali eleki munene ne nzambe Kain ekolelela nzambe bi etumbe na ngai eza munene nzambe ne nzambe yepsi celui qui tuera Kain sera vengé 7 fois. Oui. Alors Kain ekobima ake na este ya Eden. Siko toza na question este wana ya Eden Moïse
akobi ma détaillé qui te est-ce que Adam na Ève baza ba premier être o bazala ki oui Adam na Ève bazala ba premier être o nzamba créaka mais nzamba créaka pe ba être misusu mais histoire wana Moïse akomaka ngote tant lisumu esalemaka na jardin d'Éden nzamba bimisaka ba habitant nyonso babimaka eza na Bible babimaka bango nyonso donc na banyama o base sauvaka babenga bango ba animal sauvage ba o batikalaki na domination mutu batikala ba animal domestique donc lorsqu'on on parle de l'animal sauvage eza animal o ase sauvaki o aboyi mutu a contrôler parce que na jardin d'Éden nzamba epsai mutu abi domine sur les animaux et puis lui pesa bango nyonso bakombo bakoma domestique. Alors, lisumu ntango salimi ba animal ba bimaka ba benga bango ba animal sauvage ba o batikalaka na sous domination mutu nde ba benga bango ba animal domestique. Parce tango crime wana eko salema donc nzamba révélaka prophète Jérémie amona makambo ebele et puis tokotanga ngo. Donc il y avait aussi des peuples ba existaka mais Moïse atikala ko koma makambo wana te. Tu retard on a livre à Genèse chapitre 4 verset Torobanda à partir il y a 22 tina 28. Genèse chapitre 4 verset 22 tina 28. Voilà. Donc au bazan la Bible botala makomi et komami. Alors ekomami boy, certainement mon peuple est fou. Il y a dit certainement mon peuple est fou. Est fou, oui. Ils me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habillés pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. À partir de 23 ans, j'ai regardé la terre et voici, elle était informe et vide. Où est le langage de la jeunesse? Langage de jeunesse, la terre était informe et vide. Oui. Donc, il n'y avait même pas une vie. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce qu'on a quand il y a passage à Jérémie 23, le Bible bien, je regardais la terre et voici, elle était informe et vide. Donc, Nzamba révéla qui peut Jérémie. Donc, même phrase, Moïse a monaki, na jeunesse, c'est la même chose où Nzamba a révélé na prophète Jérémie. Parce qu'il a révélé qui est nini, makambo peuple et Nzambe basalaka. Pour que babimana na jardin d'Éden, va se retrouver na est, il y a Éden. Abi, j'ai regardé la terre et voici, elle était informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Donc, tant que commettre l'isumu, molile kotaki, ya moni nzamba yekotala atuni Adam, où es-tu? Makamni bosali, boza wapi? Ya anobo na bangote. Directement Adam le nzambe nami batami parce que j'ai vu que je suis nu. Ya yebsie, qui t'a dit que tu es nu? Donc lumière et disparaîtra qui? Na 24 économie, j'ai regardé les montagnes et voici elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. J'ai regardé et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. J'ai regardé, voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel sans ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tous les pays seront dévastés. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Il y a une mission, il y a construire, il y a planter. Pourquoi? Parce que à cause de l'Issoumo et Salemaki, à cause de cela, le pays est en deuil. À cause de cela, le pays est en deuil. Deuil est nini. Makamon Nzamba alaxi Jérémie, il y a un abano alaxa prophète alaxa qui Moïse. Oui. So, Nzamba yeko l'accès à le pays tout entier et en a deuil. Deuil ya nini, on a absolument Satan a meurtrier. Soué nezaki pe bisoto sani to commettre l'isum. Alors l'isum auto commettra qui on a limité ko détailler deuil yango ezaki deuil nini. Mais na sengi na bandeko ba kotanga Bible. Prophète Jérémie a détaillé qui niama oyo
bakometaka crime oyo babomaka. Pe nyama wana babomaka eza nyama oyo aza na représentation directe ya image ya Nzambe. Donc molimo oyo ya arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi ko détailler te prochaine émission tokolobelango na nyama ngo. Amen. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en réponds pas, je ne me rétracterai pas. Donc, il y a Nzamba a révélé Jérémie. Jérémie a eu comme on a lobby. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, makambo esale o Nzamba lakisa ki pa ya Moïse, ya ngo lakisa pa na Jérémie. Lisumu esale maki, babimaki, mais Nzamba détruisaki complètement te. Bakomaki en quelque sorte lokola ba déporté. Bato ba longwe na place ba déporté bango. Pour na ba kene na direction mosusu. Oui. Alors, ya omoni jardin d'Éden. Il y avait 3 jardins d'Éden, mais tous ont continué pour que tu comprennes. Merci. Alors, tant que bima, oui. Na bimi na jardin d'Éden. Oui. Alors, est il y a Éden. Et zalaki na ba déporté, bato ba bimaki. Mais tellement que bato na ba bimaki balingaki mabete. À cause ya makambo esalemaka na katikati ya jardin d'Éden. Oui. Donc ti babimaki à cause ya lisumu ya Adam na Ève. Ya motango kaya yeko sa lisumu ayeko lela epai na Nzambe. Abi Nzambe soki ba moni ngai ba yebi ke makambo na sali parce que ti babimaki à cause ya lisumu, à cause ya péché. Soki ba moni ngai lisusu basala nini? Basala nga nini? Mabe. Parce que libota wana ebimaki bazalaki déjà na kanda. La preuve torotanga la Bible pour que ba o baza la Bible ba meka quand même qu'on comprendre. Na livre il y a Ésaïe 64 verset 4 à 9 torotanga calmement. Ba ndeko baza na Bible botanga. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été hérité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est dans le suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Bah, comme bien, c'est dans le suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Habito comme des objets impurs. Et toute nos justice est pareille à un habit taché de sang. Toutes nos justices, n'êtes pas comprendre. Et toute nos justice est pareille à un habit taché de sang. Donc les lamba oyo evansi nini makila. Yango monza malatsa bango nini poswa nini. Daniama. Tango babimi batu nyonso bazwaki crime ya Adam. Donc nyama na poswa nyama za oyo yango nde babomaki. Nyama o babomaki. Comment nyama moko ka babomi? Comment elamba na nzamba latsaki bango nyonso bazwi crime moko. Bango nyonso basimi na crime wana makila evani na nzoto na bango. C'est parce que nyama o babomaki azaki tellement puissant. Alors makila yeko latsama na nzoto na bango yawabi, nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous ont emportés comme les vents. Cependant, Éternel, c'est à toi qui est notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre portier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Après ce qu'on va bâtir ici, Sion est un désert, Jérusalem, un endroit dévasté. Donc, Bazalaki, ma fille de Sion. Bazalaki, peuple ya Nzambe. Donc, Bazalaki, libota Nzambe. Oyo Nzamba ponaki. Tant ba yoko commettre crime wana makile vani na nzoto ya mutu siko abimi. Siko batala lisusu kaya sa lisumu wana.
yango moni Adam kaya ekolela lobi nzambe soki bamoni ngai basala nini bakoboma ngai donc bakoboma ngai nzambe ne nzambe lisumu wana bato bazofuta ngo likolo na bino. Donc nzambe parlaki na histoire mosusu wana te parce que abombaki de telle sorte que un jour bato bazwa connaissance. Voilà. Il y a un sacrifice, il y a Abel. Donc, comme Ndima Maki epai na Nzambe, à partir ya wana, batu babandi ko se souvenir que il faut to sa nini, to bando sa l'effort pour que Nzamba yo kakolela biso to sacrifiera banyama oyo, baliera matiti. Wow. Donc, à partir ya wana, siko Nzambe pa cheli bango mibeko, pour que a purifier bango, et sengeli siko bo bando ko zwa, dimi na bino. Bozwa ba produit de la terre bo sanctifier ngo. Ya ngomona tango kala bando kozwa ba fruit de la terre bazo memela sko nzambe na forme lokola ba pesa la nzambe ba prémisse ba dîme ba biloko wana parce que nzambe fala purifier terre. Moi c'est bolimbisi vraiment bande nyonso bozolanda biso bozala vraiment attentif na connaissance musazo pesa. Moi c'est bolimbisi na omeka okata omo mukie na moni bande bazolanda biso a live na audience bazana moi question na bite soko uzango siko to bande bazolanda biso siko. Pas de problème. Merci beaucoup. Famille de Dieu a tenu question à bien. Je pense que comment nzamba ko accepter crime au mutasala qui pour que masumne limbisama a touché les sous-kaka même crime. Oui. Réponse est abou. Moutaza a combien impur? Azal sous pureté. Pureté, oui. Le fait que Mouta bimi na jardin d'Éden a commis qu'on se souvenir. Il y a un moment batu baye baraté pourquoi batu ba comment ça la jeune ya ko se priver de nourriture. Jeune a ko se priver de nourriture et banaki à partir ya jardin d'Éden. Tant mutatali alobi donc relation na nga na nzambe bebi likola nourriture alors na banoko se priver de nourriture. Donc na banolé li susute pour que nzamba sa nini ayokela ngai. Donc abomi li bomunzala et bani à partir ya jardin d'Éden à cause ya manger. Siko mutu atalaki yé akomaki impur. Siko tango ayeko sacrifier nyama o azali pur. Pur, oui. Nyama aza pur. Comment Nzamba koka ko accepter le même lisumu? Il y a azala qui aza être moko ou azana intelligence ko leka ba être nyons. A comprendre que mutu, a comprendre que la relation qui existe entre l'homme et l'animal. Relation existe entre l'homme et l'animal, ça veut dire ce qui mutu atik azongi ndenge nature Nzamba créa kae, ça veut dire comme nini pur. Pur, oui. Alors, comme aza impur. Alors azala siko na posa nzambe ayokele mawa. Or, ce qui a eu produit de la terre, il y a ayokele mawa te parce qu'il faut racheter produit de la terre. Il y a un mutu kimaki na ebwele oyo a elia kamatiti. Or, parmi bibwele o bazala ki pur, tozana bélier, tozana ba brebis, Oui. et puis tozana agneau. Or, ya wazo benga biso banane, ba brebis. C'est-à-dire que ce qui est l'eau, ton nito comme pur, et c'est que la nature au nzamba kela biso na jardin d'Éden. Alors comme to bimi na makila, alors moi to comme pureté ya omoni mutabande ko zwa animal o azala qui pur à sacrifier. Donc ezaki temps ya sacrifice perpétuel. Donc tant on nzambe abane ko sala nini abane ko tala relation ni mutu nzonga a expliquer est-ce que mutu il faut toujours sacrifier kanyama pour que masumu ne limbisa oui. Alors nzambe abane ko luka étudier mutu ce qui un jour mutu ko kiko tika sacrifice perpétuel parce que azomona que oui démarche mutu azo sala na kati ya démarche wana abomi mais azo luka nyama o aza pur. Oui. C'est-à-dire luka méthode moko ya kokoma pur. En méthode ya kokoma pur, ezalaki na temps na sacrifice. Mais ce que tant nzamba ya kotala bité, bo sacrifier mingi. Ya azali na besoin ce que bazwa connaissance ba sacrifier ga lisusu te. Ya ngomoni alaksa ki prophète Daniel que il y a un temps au sacrifice perpétuel il faut ici là. C'est pourquoi Tindaki, Jésus-Christ de Nazareth, aille comme agneau. Dans l'action de la Bible, Nyama Oyo Simbaka.
pour que lisumu ekotela mutu nyonso. Ezalaki prévu to solango na émission mususu, mais je pense que la recibition bande wazolanda ba ozaka na besoin expliquer ngo. Na ko expliquer ngo, mais na préféré to tanga nano. Eza na livre ya Jérémie 11 verset 19. Jérémie 11 verset 19. Jérémie chapitre 11 verset 19 ba ndegonyos ba tanga ba to tala biso eza na livre ya Jérémie 11 verset 19 et comment mibo. J'étais comme un agneau familier qu'on menait à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisant l'arbre. Alors, détruisant l'arbre. On t'expliquait qu'il y a une émission il y a passé que l'arbre c'est quoi? Molimo. Détruisant l'arbre. L'arbre c'est le symbole de la parole. Il y a une émission passée. Détruisant l'arbre avec son fruit, retranchant-les de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Wow. Donc, nyamo basimbaki ezalaka agneau. Or, agneau, ce que tu bien la Bible, dans le livre Apocalypse 5, agneau azalaki nyama oyo nzamba pesaka e gloire. Oui. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Torotanga. Apocalypse chapitre 5, verset 11 et Komami. Et j'ai regardé, j'ai entendu la voix de nombreux anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens et des vieillards. Ils étaient des milliards et des milliards et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvaient, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Donc, agneau azalaka na gloire. Ba sacrifiaka nyama oyo lisumu kotelaka batu nyonso. Yamoni même temps Christ a comme sacrifice. Donc makambo basalaka na jardin d'Éden pour que nzamba pesa bango poso ana nyama o nzamba pesa bango atanga kité abiba médita ki projet bazalaki nango depuis très longtemps et ça clair na livre à Jérémie 11 verset 19 commis bien. Babi, j'étais comme un agneau familier qu'on menait à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi, détruisant l'arbre avec son fruit. Bah détruire arbre anana mbuma. Yango bazo expliquer mutuke non baliaka mbuma, mais mbuma nini? Est-ce que zaka arbre, zaka pomme te? Et zaka arbre wana, yango tout na kio arbre c'est quoi? C'est la parole. Oui. Or parole les a représentés sous forme ani. Il y a agneau. L'agneau, c'est qui? C'est le Christ. Christ, c'est qui? C'est la parole. Tant qu'on détruire, ne ba bimi. Or, la seule façon, on a racheter bango, et c'est qu'il patine de la bango nini, agneau. Agneau, oui. Pour que ma soum na bango sa nini. Et limbi ça parce que agneau zala qui n'a tous les esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Et le fait que agneau zala qui n'a tous les 7 esprits de Dieu, il y a un moment temps va commettre crime wana. Nzamba yo tala bité o ba toucher ezangai parce que l'image ya être o ba toucher qui nzamba latsa bango po na bango ayeko latsa bango po et l'homme a changé a comme na nourriture mususu il a maintenant sa deuxième nourriture qui est le sang la viande to changer une nourriture to zalaki na Eden na nourriture ya matiti to bimi na Eden to komi kolia misuni donc automatiquement to changer forme to kometa ki eloko moko onzamba linga ki tiango bi bilama na bango koma ki rouge. Alors nzamba yeko tala bité na Ézéchiel ba onyos baza na Bible zwa tan na yo tanga tala livre Ézéchiel ndenge komi. Ézéchiel chapitre 36 verset 33 à 36 et koma miboy. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes. Je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée.
Abi, la terre dévastée sera cultivée Oui. au lieu d'être un désert aux yeux de toutes les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Donc terre oyo ebebaki ezongi lokola nini? Jardin d'Éden. Or ce qui jardin d'Éden ezongi, c'est que mutu fo azongi sa nourriture ni. Matiti. Mais c'est clair parce que jardin d'Éden mutandoli ya matiti. Oui. Abi terre oyo bobebisi ekozonga. Makambo bobebisi faut ezonga. Abi bien. Abi cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Et ces villes qui étaient en ruine, désert et abattues sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté. Et ce qui était dévasté, moi l'Éternel, je parle et j'agirai. Donc nzambe atalaki alobi te jardin d'Éden fo ezonga parce que babebisaki jardin d'Éden. Or jardin d'Éden eza lieu oyo mutu abanda olia nini matiti oyo mutu ifala cultiver yango alobi boko cultiver jardin d'Éden bobebisi ekomi désert il faut ezonga yango bahabitant babimaki wana bazalaki na kanda yango ntango nzambe atie protection na Kayin nde Kayin ekei sikoyo kobala mwasi na ville ya Nod. Donc lisumu ya Kayin oyo nzambe aprotegeaki ye ebimaki te. Donc moi bamona lisumu wana ezalaki te parce que souvenir wana elongwaki à travers nini. Vous comprenez? Souvenir wana nzambe a protégé Kayin mais Kayin ake kobala na terre ya Nod baboti mwana babengi na kombo ya Enoch. Donc souvenir wana e bomba maki nzamba couvrir ya bomba kama sumu to salaka. Donc eza makambo to sala nzamba zo bomba mais so nzamba lobia bimisango mais ça grave. Ya moni nzamba est ko a rétablir Sion, a rétablir fille de Sion. Ya moni na Esaïe, ba baza la Bible botanga na Esaïe 32, verset 18, et comme ami, mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans une résidence digne de confiance, dans un lieu de repos sûr. Or, lieu de repos, au Nzambe, Achaka Bangona Eden, lieu wana ezara lieu nini. Na habité peut-être bandeko bazotala, boluka lieu de repos. Yawa se reposaki na 7e jour. Parce que lieu ya repos ya nzambe ezalaka lieu nini. Vraiment mutuna ngwana alors kola sala moko na moko mos na habité soki na minute okoza atana moi conclusion rapide par rapport à la connaissance que vous pouvez savoir sur les lots parce que c'est tellement profond et aussi au rappeler bandeko vraiment au bazolanda batinda ba question parce que ngai nazolanda boy nazozava étonné na même na question nazolate. Bon, nazaki juste a besoin si sa dernière idée. Oui. Ce qui bandeko bazwa livre ya Ésaïe 51 verset 3. Oazana ndaku zwa livre Ésaïe 51 verset 3 et comment miboy. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden. Sa plaine aride pareil à un jardin d'Éden. On trouvera au milieu d'elle de la joie, de l'allégresse, la reconnaissance et les chants de cantiques. Donc, Yahweh a kozongi sa image wana. Et puis, aye kokoma bien na Psaume 132, verset 13, oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours et j'habiterai car je l'ai désiré. Lieu à repos à Nzambe, ezalaki Sion. Ndezaki lieu Nzambe, il fallait se reposer. C'est dans ces lieux-là muta bebisaki. Yamoni Nzambe tangu muta ko bebisa, albi non, nazaki da destinaki bino bokota na lieu à repos, mais bokota na lieu wana te. Parce que dans ces lieux-là, Nzamba réservaki un lieu puissant. Oh bah tu peut-être ba yebite, oh bah bebisaki, eza na Bible, ba ndeko baza na Bible botala. Oh ekomami na livre Hébreu 12 verset 22. Et comment mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des milliards qui forment le cœur des anges.
Donc babebisaki eloko moko oyo ezalaki na repos ya Nzambe. Ntango baye kobima Nzambe aye kotala parce que jardin d'Éden ezalaka divisé en 4 bras, en 4 fleuves. Parce na 4 fleuves wana, il y avait une partie, il y a Éden, bando bengango la montagne sainte. Eza place où Nzamba tchaka Satan, azalaka chérubin protecteur. Oh balobi, tu étais en Éden, le jardin d'Éden, de Dieu. Tu mettais le sceau de la perfection, la montagne sainte. Ezaki na partie mususu, il y a Orion, Nzamba bando abengaki Éden, oh Nzamba tchaki Adam na Ève na kati ya jardin d'Éden. Eza na livre il y a Genèse chapitre 2, verset 8. Dans la Bible, Genèse chapitre 2, verset 8. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, place au Nzamba Tchaki, aïko tcha mutu, na partie à Orient, à Benyango Éden. Et il y avait aussi une autre place au Nzamba Bengaki, Sion, la partie du repos, à Bengaki on peut Eden. Donc Eden ezalaki na partie oyo mutazalaki na Orient, Eden ezalaki na partie à montagne, Eden ezalaki na partie à Sion. Il y avait 3 endroits qui représentaient Eden. Eden veut dire le jardin de Dieu. Alors on a 3 lieux wana, Satan a lieu à Liboso à montagne sainte à commettre blasphème. Alors bitinaye il fallait quitter ce qu'on a place à Orient, bateau bazaki na Orient ba commettre péché. Donc bitinaye ba que nous détruire peut partie à repos. Alors les 3 parties ezalaki totalement suyées. La partie de la montagne sainte nous allons découvrir iniquité, na partie mususu nous allons découvrir péché, na partie mususu nous allons découvrir blasphème. Les 3 endroits nenzamba yeko bimisa ndesko ba habitants bakei na l'est ya Eden, des places oyo il y avait d'autres peuples. Après ne voilà succession ti Noé a ekoya ne zalaki siko temps oyo ba ancêtre nyos fallait bazwa kimia. Ya omoni nzamba détruisaki mukili wana parce que mabele wana nyonso oyo bakokai ko cultiver et vendre sa kimia te. Donc merci na peuple de Dieu nyonso bazolanda biso eza makambo ebele ko expliquer mais temps eza mukie. Mais merci vraiment. Je pense que Moutounion doit comprendre que Eden, ils ont 3 Eden. Ils ont na Sion, na Orient, na côté montagne sainte. Alors, place il y a montagne sainte, place Satan Azalaki, côté basso de la perfection. Place il y a richesse Azalaki. Place il y a Orient, ils ont place où Nzamba Tchaki Adam, ba cultiver, ba dominer terre. Place il y a Sion, ils ont place où Nzamba Tchaki repos. Donc, tant que baby ici, alors au jour d'aujourd'hui, il y a besoin de reconstruire Eden. Ensuite, de reconstruire Eden, tu as un livre, Ésaïe 11, versets 6 à 10. Prière du peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci Ebele. Moi c'est Yves, merci Nadenge au pesabiso connaissance na to na butu ya lelo pour la salle vraiment ya mingi ko la salle pe bino ba ebosolanda biso ya Ebele. Alors bon retenir toujours kotika ba commentation ba question na bino to sa numéro de téléphone bo benga ou tina ba message na WhatsApp bo expliquer biso na message oyo bozui lelo na connaissance oyo bozui lelo et ba point ni au mot c'est meki ko expliquer oyo est touché vraiment makasi. Donc ba commentation na tout ça vraiment besoin to yeba parce que il faut connaissance oyo ele karate na matoye e vandane na kati ya mutema ya moko na moko. Alors kola sala moko na moko kola sala bino Ebele na bitemo si soza na bambote o pesa. Merci na ba homme de Dieu nyonso o bazolanda biso. Merci na ba serviteur de Dieu nyonso, ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, ba docteur, ba diacre. Merci na bino nyonso o bazolanda biso. Peuple de Dieu nyonso, ya parole de Dieu. Toya ailleurs, Nzamba Pambola Morona Moko. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Konde Paulo Dominique. Merci à maman Safala. Vraiment, Libota Mbima, merci beaucoup. Merci. Oyo bakundi na bolingo nyonso kino suka miso na bango emona miso na